c'était bien, oh. Vincent. Salut, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Parle-moi de ta vie. Nakatsa site Nabiso, la voix du peuple. Oyabino Vincent Chiluizi, étoile de la presse. Chers amis internautes, Nengen Sela Ribino annonce il y a une nouvelle émission Touché Libino en ligne. Parle-moi de ta vie. C'est une émission Oyo tout ça uniquement pour nous encourager. À travers le monde, c'est-à-dire nous tous, ça nous arrive, tout la vie passera un moment difficile et ça nous arrive même de dire qu'on dirait Nzambe aura suba prière na biso, on dirait que Nzambe qui peut bisoter. Mais cette émission, c'est une émission qui va permettre bino romona puissance ya Nzambe neni zo ça na ba vie aba. C'est-à-dire émission na biso bandozane, une émission na biso nazo lancer appel à travers le monde. Ndeko talanga au passage vimoko histoire moko ya vie na yo ezaki na ba moment moko difficile, mais Nzambe aida kiyo aida yo poser les sikoza lelo tous a besoin ya histoire à vie na yo oya na émission na biso oyo parle-nous de ta vie ya robeta biso sur la vie na yo pour encourager bandeko pe bazo passer na ba moment difficile le rôle ba oyo bazo passer un moment difficile le col yo passera nango témoignage na yo histoire na yo ya vie et ko réconforter bandeko bazo ta la biso à travers le monde lelo to conseil la bino émission parle-nous de ta vie il y a une maman tant to bandaki tout ce qui conception émission oyo na ba recherche to sali on nous a fait rencontrer avec une maman oyo azana histoire moko ya vie na ye ça tellement tragique une histoire moko tellement ya passé à mawa mais tout le monde a une émission oyo combien Nzambe agissait qui na vie na ye, combien Nzambe tango intervenait qui na vie na ye, tout le monde qui change. Mais si ka oyo ezali qui n'espoir te, mais Nzambe abotse qui espoir na kati ya vie ya mama wana. Nde nazo nazali bosso ya porte ya lupango na ye sika oyo avandaka na ye kotala mama to rolanda émission to yeba histoire ya mama le kaki neni. Mais na kati émission oyo quand on est de la voix du peuple, on ne fait pas comme les autres. La voix du peuple, on essaie un peu d'innover. C'est-à-dire na kati émission oyo rolanda histoire ya maman tant maman nobeta histoire na ye boromona to wana mabino na scène c'est-à-dire maman nobeta histoire eza histoire na ye mais ba boromona tant to wana soana maman de temps en temps maman tant nobeta l'histoire to mabino sur la scène c'est-à-dire to joie qui ba acteur oyo ba joie qui ba interpréter qui histoire ya vie ya maman wana c'est-à-dire tant maman nobeta biso li solo tant to soana maman un moment wana to wana mabino na sur scène pour que to rendre histoire wana encore plus vivant et d'une fois pour que et sungabino donc émission oyo bit nango ezali ko encourager bato o bazo passer ba moment difficile na ba vie na bango komona ke songolo mpakala alekaki pe na moment moko difficile mais ndenge nini Nzambe asaki kati na ye donc tokanga na Nzambe par rapport ya ba situation sur la biso na vie donc to la émission na biso parle-nous de ta vie avec une maman qui nous reçoit aujourd'hui na résidence na ye to remona to la nani ni scène et ba no releka tant to ndo so na maman et nous allons nous retrouver juste après. Go. Oui. Ah. Bonjour maman. Oui. Vraiment là. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci maman. Merci. Ah, maman, nous sommes disponibles, ou tous sont disponibles là, tout, mais ma sanganité, alcool, Ok, merci. Ça a quelques minutes. Papa, on a vu ça, vraiment, il y a qui n'est pas ça, qui n'est pas ça déjà là, avec tout ça. Merci de tout cœur. Merci. Merci maman, en tout cas, nous avons eu un ndako na yo, nous avons eu
émission yo to sali yango pona kosunga bandeko bazo passer ba moment difficile na vie o bazo mona ba espoir esili o bazo mona nzambe ndeka zo ba prière na bango te kolakisa bango que ezana bato pe ba passer ba moment difficile koleka oyo peut-être il y a zo l'exa na vie et que nzambe vers la fin l'accès qui bonene na e et yango to sola ki na yo. Donc cher ami internaute, maman la biso yo o to no saki bino que to erotala e par rapport il y a betela biso solo ya vie na e nini vie na le capo za le sika za lelo implication nzambe ezalaki nini pour que lelo à sa sortir za la sika za lelo. Donc vraiment émission yo non singa na bino bo partager parce que les émissions très tellement profond. Parle-nous de ta vie déjà, les termes déjà de l'émission, les titres de l'émission, ça dit déjà beaucoup na bino ba bozotalango. Maman ba no bazotala biso premièrement to na to bana maman comme na yo nani, oza marié, mère de combien d'enfants? Ok, merci beaucoup papa. Bon, on est c'est une bande de nanga comme nanga maman Gisèle Tchela. Naza femme mariée, mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Maman Gisèle mariée, mère de 2 enfants. Maman Gisèle toro lukao par rapport à l'isolo tout cela qui na yo avant caméra pour na o sunga bandeko yo na ko betaka l'isolo vina yo histoire ya vina yo ko sunga ba te belé ko réconforter ba te belé. Maman en premier lieu d'abord bandeko ba tala biso na ba d'abord kombo na yo pe kombo so pesa biso déjà libisanga yi mais bandeko bazana ba problème maman avant to beta l'isolo vina yo pourquoi ça bangoni bandeko bazana ba situation moko difficile oyo azomona ka suki on dirait marambo simba souté pour na en tout cas vie suki ko ça bangoni avant to beta l'isolo ya vina yo. Ok, merci. Bandeko na nganya sobozola na na mama oyo ceux qui ont un problème tel ka nzambe nzambe wana akosunga yo ndenge asunganga ko désespérer de na vie au kansaneti au mona neti suki wana vie na suki wana non nzambe azana pona kosunga yo pe pona ko continuer vie na yo akoko salela yo o ya salela ngai. Voilà. Nzamba ko sunga yo sala on sala là je fais appel à bande retour aux la bicho à travers le monde et dans la Congo et libanda ya Congo oyebi ke vie na yo au passer ba moment moko difficile mais au sa sorta au lekobi au se retrouver la vie toza la posa ya histoire vie na yo ya robet la sur la vie na yo po sunga bande ko vie na yo eza témoignage pour na bande ko mususu vie na yo eza sujet d'encouragement pour na bande ko mususu. Donc tozo zela bino na émission oyo parle-nous de ta vie pour osunga pe baninga. Maman Gisèle bando badota la web sabiso betlapson sur la vie na yo. Merci papa, histoire vie na ngeza boy. On va vraiment ko se rappeler na maman na te po ça va ma passe ma casse. Na zambu bambujimai. Papa na maman na tozana ba na mbujimai. Papa nsi azaki ko ba business na ye azokende mbujimai Kinshasa. Et quoi arriver na maman moboye nzamba ko pambola ye tanzamba pambolier papa biso ayo soma pangwa na kini ayo ko zonga na mama biso to ye na kina tanto yeki tozo continuer à vivre. Et quoi arriver na maman moko papa biso ayo ko bela pourtant to tanga na zai na âge à 3 ans. Papa biso azobela ti malade Jésus ya beli ti ta na ko isika 10 ans papa biso ayeko kufa. Ta papa biso akufi to tika na mama. Mama azali so bien te. Mama kotia souci makasi taka mbala longolo na mboka. Ozali no mbale na mwana bino mbala ayeko kufa. Donc mama biso akoma stressé makasi. Ayeko bengisa grande sœur na mbujima. Habite na ko zalanga moko te. Abenga yana nga tozani pembeni ensi bako bando consoler ngai ma kulita biso tango aye ngana ekokokisa âge à 15 ans et 12 ans pardon. On a aussi 12 ans maman biso aye kokufa. J'ai là pardon. Oui. Maman ben ici na simaliwa papa, maman ben ici maman kutu. Quand c'est na yovanda voilà les papa tsokufa sika. Et tant beaucoup miso komi na âge à 12 ans, maman est beaucoup façon. Oui, maman. Maman kabelaki tozagine. Bon, pona nga na tina koma na âge na mona ngo eza souci. Souci l'attaquer makasi, akoma ko kanisa mingi. Nde ko memeti na liwa.
tant maman biso akufi nga na âge ya 12 ans tokotikala na mama kulutu na biso totika na mama kulutu abengisi bana ne na mbujima azali mpe na 4 enfants, une fille na 3 garçons. Tant bana ne bayi awa tozovanda kaka na kati ya lopango ya baparent na nga me nazalaki susu à l'aise te bakomi komaltraite ngai ngana matata nao ngamna mama na yo bosiko mama mozosalela ngai eza nini eza nini naboma yo tunasala nini nasala nini ngono vuma nasala nini mokolo mosusu totikalaki na mwana ya mwasi wana atindi ngai nazwele mai ya komela etango nake kozwele mai ya komela wana naye abandi kogangela nga kofinga nga kobeta nga okokanga televizio nakinde koletajola mama yango okokanga te nini yebisaka na nini eza nini oselinga jenini yo ntango mama ya bango aye kobima olia explike nde likambo ezalaki ayebisi ke non ngai natieli acide na mai mpo amela kufa mama yana yo fotokopi nanga tendance yango lia ye olingi bomenanga lisi nanga moko super na ngai tala Gisèle mwana ngai nalie mama na ngai te nalie mpe tata na ngai kala sirène yo comme olia oya yo olingi mpo leyanga mwana o nzambe na nga merci mama kulutu mpe akomi kofinga nga abandi kobeta nga abi effectivement paster ayebisa nga ke non mwana aza nkindoki ye moto abomi mama na bango na papa na bango pasteur église na bango a informé que yo za ndoki oui paster ayebisa nga naza ndoki eliwa papa na ona mama no eza maboko na oui onga nayebi ata motu na makolo te etan mama kulutu wana aye kobengana nga na ndako pidie kyo bikoki kokima te lelo osimba o te moninga lelo na osimba o te lelo fini la récréation napesi prophète nanga pour raison napesi ye raison o nzambe prophète Olivier Mandela yayo olingaka bana basouffri te olobaki na ngai to ebisika kokisami omeka nongo sabo tika nakolela jeni kolela na o te donc mwenda oza na lelo tele bato makende awa tie nga mama na yo nga kama to mala kola la polo bila mama bila kel mabe ale bima tele bima kende sako bima kenda mama bima ngana yo bien sûr mama kulutu abengana oza ndoki kake naza ndoki naboma papa ya biso na mama ya biso na o mwana ya mwasi ayebisa ye ke nonga natieli acide na mai mpo amela mai wana akufa ale mama kulutu abengani nga na age ya 15 ans non 13 ans ntango mama ya biso akufi nazali na 12 ans na une année wana do nakokisaki 13 ans mama kulutu na biso abengani nga nakomi faser libanda oui nazolala na wenze shege papa shege oyoka mpenza shege tufe naolala libanda ya mosusu omona boye nakuta veranda moko boye soki lupango wana eza portail te nalali na nga ntongotongo ba 5 heures na obima na nga nakomi tambola kaka bongo donc na souffrir vraiment na papa na souffrir c'est vrai que famille ya papa na mama eza awa te mais okoki koluka bato te bakokaki ata barelation ya mama bakokaki koluka bazongso na famille ya mama kulutu po na âge ya 13 ans mwana koma fazer papa ne bande na yeso bien que non famille nanga mobimba baza na mbuji mai awa nde toyaki nazali pe na mwa moke
naza na courage wana te na banda koluka bacamarade ya papa bien ya mama non nazalaki mokie soki ke bapara nanga bakufaki ata naza na age ya ba 20 ans ndenge ezala malamu me nazalaki mokie makasi mpe na éducation bapesa ye nga nazalaki mwana moko bien gatela nazalaki kotambola te mpona yakende koluka barelation par-ci par-là bon eye koarrive ke tana komi na age ya 15 ans azali na choix te nakomi osala kindumba nasali kindumba ti na age ya 18 ans nakutana na mwambali moko azali mpe fazer. J'ai l'oulala. Patrick, ye moko mombenga na ngai ngosa bali bavantira no ngosa oyo betsa deza na misa bato bendeni yo na yo ki basa lo fo ya ka na oyeba ozape vanta loko lipeka so se boya ulimelela choyo e boya mbele kata yo na ta ni mo la zo soutien angumi na mbete na ko ma be mo oyedi te kwa ndeni na daga mpusi na da bref na ko ina masango na yo pa mutasika na terrain ngam na konza photo souci na ngapendeza yo vous avez la mère à Palin vous allez là faut comprendre mais vous allez la cop là on a absolument tout ça na cadre yo encadrement des arabes ti uza cop no par là ça le cop no mais c'est la même moko bolo zali encadrement vous allez mombenga mo boye o mena si yo binga ba ngana usele ndaka mo sécurité mo ba ouais bien après comment la palais ça va position na vai va o senti bien ma tia za na na ki ba ni ki ko so bon ina tika na ngoyo kanga ngata moi ata si mo oui non tout ka ta pesa mo to fa te ko bulu mo yo na yo sala no na yipsu ka bula c'est bon deuxième oh so ali peka deuxième wana bala yo ngambe si ata mda kauka ta okuta zani bien ta bofinga pe bongo te kauka zaka maza ta mabeta makosa alina bo ayo pesa na zemi tango apesi nga zemi wana nayebise ke non naza na zemi na yo awangani zemi wana abengani ngai abandi obetanga yo ni ndumba zo zemi nem ko zemi na de baba nani ala zemi yo ndumba zo zemi mama la domla zema metela mamoni mamba bazemi botikina na ponga la monde la tika ne sui eza pamba te tona ndola ta ba pantalon tona koti poche koto na tel go moi koti bibo koto moi yo yo toto na yo okomisa ngona kichaka lingomba ba o yesu ya beti adoration o yakisa beti louange zebele ebi kichaka wana oyo komisa wana feza église bibo you no kata ite combien de fois yo zo kata o dikapo yo kata o batu nyoso na ba porteur na ba chargeur yo no ba na bimana ba wana preservatif osala nini longwa kuna bongo dizemde na bimana pamba kuna linga yo mobali ozizemdeni omole ngana na boyo abiwa kende ipatina wapi mobali ngana ki baby bima mawa Patrick pardon chérie pardon Patrick pardon ba o pardon nini yo to mona nduba system nduba nandeni na chozemi Patrick yo papa na nga yo ndumba yo za tche ba to ndani bima Patrick no ke wapi ngamoko
DiCaprio, Kaluchi. Bima. Bima. Yo. Malé, Bima. Donne-moi Bima qu'elles ont zéro. Yo. Eh. Bima. Bima, ça va, c'est ça. Bima. Pendeko. Mbonga nini ba opesa yo? Ndumba. Yanga ba oto ya nini? Ma ntango abengani nga nayebisi ke non nazwaka mobali na nga meke nasala na nga kindumba mobali mosusu nabima na bango bongo te nabima na bango na préservatif andimai kaka te akomi susu na balabala kaka na zemi wana donc 9 mois mpenza au moins amema azemi ana pasta wana balabala Merci tanti nzamba pambola yo. Et quoi arriver que moko mosusu azopasa obota na buto bato amaka kaka bazwi ngai bamemi na hôpital moko ya bamaser tanake na hôpital wana nabotaki na nga normal bato amaka mpe basungi nga na bilamba mwana bafute nga maternité tana yo bien maternité se trouvé kana balabala tana se trouvé na balabala wana mwana ngai kokisa âge ya 2 ans na 2 ans konsu na butu mwana ngai azobela zela kati yo maloba te mama nanga ntango obimi na maternité c'est-à-dire ozongeli kasu ya vie ya balabala ndenge opasaki zemi na yo donc vie na yo misala nango ya kifaseur okontinuaki nango susu donc na yo na mwana kokomaki bafaseur bobebe nyonso ya mwana na mbula na moi tu yo na mwana no na balabala tina age ya 2 ans ana yebisaki okende na korencontre vie nanga te je sais que ezosala mpasi mama mais bomi kosala effort parce que lisolo oyo c'est vrai que esala mpasi mais ezosunga bato ebele na misolo je pense que mpasi oyo ozoyokanga mpe na misolo nazoyokanga na mitie na place na yo mais ezosunga bato ebele oyo bazotala biso na misolo tant okomi na 2 ans mwana akomi na 2 ans okataki wana qu'est-ce qui s'est passé après? ok
nzambe na ngai nzambe na ngai vi na ngai kaka boye nzambe otindanga kaka namona mpasi boye vraiment baninga na bana na bango bana ke osomba dole nga mwana ngai osombele nini bebe mtu pasi olie naluka olipa olia lipa na osomba lumbu nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe bakuya nango ozoyoka te papa nzambe zongaka na mwana nga tokena soki opema nafandaka papa afandaka papa Jésus ezana kimia mama calme-toi au mwana yo mwana ngai papa ce n'est pas bien qu'on va na mwana place ya boye mama ngai hein tema mwana ona moto boye amaladi mwana azobela papa depuis lobi kuta lie te mama ngai comme na nga frère Marco nautaki évangélisation nde kozonga na ngai yango oyo nde nazoleka donc molimo nzambe elotinaka naleka na nzela na comprenaki te donc bon tosala boye tokena na centre de santé mo ata quelque part awa bapesa ta tonga mo ekitie na ata moto comme ça le reste toyebaka nde nzambe akosala c'est pas bien kovanda moi si en plus na butu kovanda place ya boye eza malamu te place moto azonyokama bato ama bazanga te tanto wana ye kozwa nga ameminga ntina hôpital batraite mwana afuti hôpital abi mama naza na eloko akopesa yo te nakopesa oka liloba nzambe nga nasambelaka na nga namema yo epa bapaster na biso comme ça osola na bango soki bakoki kosunga yo lobi nango tanto wana ye kozwa nga toye kokende église na bango ta tokomi na église nabandi so korencontre histoire nange pa bapaster wana en tout cas bayokela ye nga mawa bagarde nga na église nakomi osala mosala na église na mwana na nga allez. Et le service à délivrance quand même, bien sûr, nanga na mwana ngai tokoma pena na sala beaucoup nzambe. Allez ko arriver que to sala ki campagne. Vous en avez combien de temps dans le cadre de l'église depuis Boya qui vous avez combien de temps dans l'église? Ataba une année 2 ans. Tu vas dans l'église, ba pasteur bazo sunga, bandimi pe bazo sunga. Et quoi arriver que non, va organiser campagne d'évangélisation dans l'église. Nous tous kabolaka invitation na kokuta na tonton moko. Apesi invitation ana. Na bengisi na église na tonton na ya landi campagne na biso ti na suka. Abongoli pena motema. Ayo kosola nanga to koma pena to mesana ki un jour ayo koyebisanga que non asepe nanga na onga na sali na vie na ye na ndimise liloba nzambe aza na posa balanga. Allez. Wow. À propos de Libala, au PSA qui nous invite, vous avez une campagne d'église, vous avez fait une invitation et
parmi batopesaki invitation ndeko moko asepeli na baproposé libala Oui. jour wana ntango apesaki yo zwa vi na yo ndenge oti kopase yango koyokaki bomoni moto moko atemi liboso na yo aproposé libala yebisa biso d'abord personnellement oyambaka yango ndenge nini ntango omoni mwana mobali moko liboso na yo aproposé yo mariage ntango ayebisingaki azobala nga azangai maloba nayeba ete naloba nini amonaki neti azosalanga baaventure me temaki ayebaki nga bien ozwaki ntango obetela mpe histoire ya vi na yo nabetelaki histoire ya vi na nga tant tokutanaki ye tant tokutana ye na ye tant tomesanaki tokomaki kopartage vraiment nabeteli histoire ya vi na nga. Merci pour ça. Serge, j'ai tout fait d'occasion de partager moi ma soleil, ma vie, tout ça là. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait tout le c'est Dieu qui a voulu qu'il a changé Ngana comme une grande personnalité dans le en Christ. Mais nous avons proposé le roman, on a vu que je ne sais pas ce qu'on dit, mais non, le problème c'est qu'on travaille et ça là un peu bien. Non, ouais, bon, qu'on travaille, c'est trop dur. Je t'aime. Je t'aime parce que moi c'est une grande colle dans la vie. Moi je suis un Zambé. Au contribuer trop dans la vie. Nazaki païen. Azali penza moto azaki na bolubu abunga nzela na miyeba iteke naza nana mais à travers yo meminga na église na mateya batei na séminaire na ndenge nga na komi lelo na ebate na ko remercier comment nina senga yo donc s'il te plaît ndima na bala yo. Même Bible lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. À mon bonheur on a mis à yo. Non, la prochaine qui était mais na mon na comme na bonheur. Collé à terre. Ma sœur, s'il te plaît, na possible, s'il te plaît. La ebi na yo ou il est calme. Ils ont une façon même Nzambenga Nzambe a lobé mingi. Dans un rappel para de chona et para tenir ça. Moi je suis au il faut y aller. Je t'aime, Serge. On demande le balanga. Mais le balanga que non, naza ilo ko pesa ote. Asepe na yo nazo bala yo. Abi akamuzo bisanga ya solo to lokota abi eso nazo bala. Il est qui là qui m'a. ezalaki sanga malamu mpona yo azalaki secret azalaki émotionné mbala liboso na vie na nga nayoka mobali azoloba nangaki alingi abalanga na vie oyo nga na se passe nango ya kifaser ya kindumba mais mobali wana ndimiki abalanga Robert na betelaki ekutu lisolo ke non oyambanga na émission abaki ozala mai ayei kozwa empêchement aza na Cameroun. yebisa biso d'abord kasi aza na Cameroun mais qu'est-ce qui s'est passé après ntango aproposaki yo mariage bobananaki église eyambaki yango ndenge nini après ebeta so lisolo yango kasi. Ok, merci. Anakenda koyebisa bapaster babengisaki ye mpe bayoki ye bayebisi eke ntango mwa mwasi oyo ndenge anyokwami en tout cas kosala baventure bino paster nazobala ye ntango toyi kobalana na ye aza mpe na eloko te temaki tomikotisa ye mpenza na mozinga koyoka liloba nzambe mpe korespecte yango nzambe aye kopambola ye ntango nzambe apamboli biso na mobali na nga toyi kodeplace musala etindi formation na poto ale batindi biso na poto
tant toke na poto toye kobota mwana mosusu ya mibale nde toloba boye bana na biso batikali na poto biso totikali na tozongi na biso na mboka mpona mosala bango batikali kuna bazotanga amonaki monene na nzambe wana abike nzambe na vie ya nzambe mpenza batiaka pointe fo kotia virgule mpo nzambe azobongisela o quelque chose mpo nga naza lelo eza parceke nandimelaki nzambe bango nzambe asalinga mpe ya minene lelo naza onga naza sikoyo c'est bien lelo bali mère de 10 enfants na papa Robert na biso baza na déplacement tolingaki vraiment zala mais peut-être bamingi obi mosala ya empêché mais soki tolandi lisolo na yo tokoka place moko olobi ke lupango banoko oyo mama kutu na abenganaka yo ezali lupango oyo papa na mama nde basombaki ti lelo osundolela bango lupango wana po peut-être ozalaki mwa moke mais ntango okoli ocomprendre vie lupango wana osundolela mama kulutu to osuka ndenge non lupango nazwa lupango wana donc nazalaki na mwa moke nayebaki eloko te ezalaki lupango ya baparent na nga nde mokolo lupango wana ntango namekaki kosola na mobali na nga nalakisaki ye nyonso donc tolandelaki mpena baprocédure bapesanga lupango na nga nde tozoloba boye lupango eza deja yanga bango bazonga mboka na récupéra lupango na nga bazonga mboka mais yo na bango relation eza kaka ya kanda ndenge babengaka ndoki to olimbisa bango papa na nga eza vraiment facile te biso na bango contact ezalaka te nini te mais nalimbisa na nga bango comme nayeba liloba nzambe naza na problème na bango te mais sauf que nanga so koapproche bango te mpo na pasi onga na mona na vie onga naya kopase ya balabala nanga mpe nazala pembe na bango te mais nalimbisa bango naza na problème na bango te ebongo mpona mwana quand même ayebi vérité que je pense que nde michose oleka peut-être pas otala ngo ayebi vérité que azaka c'est-à-dire mwana wana ya sheke oyo mwana oyo botaki na kisheke wana boye nde okunda na bana mibale opesaki biso ye aza parmi na kati donc na papa oyo botoka mwana moko bien sûr mwana wana ya oyo botaki na balabala wana aza na miki ya poto ayebi vérité que papa Robert azalaka papa na ye te bien sûr nabetela lisolo na lakise makambo nyonso ayebi aza déjà grand garçon nakoki kobombela eloko te moni comme ça bombeli moto ayi kodécouvrir yango ezala bien te nayebisa ye ayebi mais pour le moment papa oyo azozwaki no aza papa na ye eza mobali na nga Robert azwa soeur na ye ti lelo ti amema ye aza na poto wana eza grâce à Robert ye nde aza papa na mama bon question mosusu na ngai natuna su mama par rapport ya ye mwana biso ndeonanga mobali na lisolo na oyo etobi ke papa na ye bazalaki phaseur koko na yo toki toyeba papa na ye okoli déjà lelo okomba mama ye na so bakoma déjà papa otikala soko mwana te baluka peut-être mwana na ye domoka maka wana donc oyebi place azali vi na ye na nti lelo tokoyeba en tout cas papa natikala komona ye te sauf ke nayoka ke akontinue vi na ye ya kifaser wana akoma mpena kuluna il paraît akenda koyiba biloko ya bato babeta ye makasi emema ye na kobela mpe makasi akufa na ye bon jusque là nayebi vi na ye te. En tout cas, merci maman, merci vraiment à temps Bisso. Chers amis internautes, je pense que via maman, na Bisso Gisèle, les alliés témoignages monene na via Batu, comment on a causé la phaseur, causé la kindumba, na balabala, et puis de l'eau s'est retrouvé maman na kati ya libala. Famille vraiment na inanda kuna posé calme azara pa ye na kuti azova na pena bandeko ya papa en tout cas kimezawa cela veut dire que tout désespéré en invité peu importe situation za nango soki mi pesi na nzambe romona changement makasi émission oyo eza ya mutu nyonso eza différemment na eza différent na vérité en face de émission oyo ndeko zo tala ngai problème où les là on a vie ba situation les là on a vie yeba que ezali témoignage monene oyo ko encourager pe ko fortifier vie à bateau bazo les cas moment difficile oyo les cas parce que là ba nous so quand c'est que situation zo les Canada est très difficile pour nous or peut-être oyo les cas est encore rien émission yango numéro na biso to tient assez bobenga biso to kota contact yope o les cas la maman o pe sa témoignage na yo to et pour ya ko réconforter bande ko nyonso oyo ba otala émission oyo na pe merci na ngala bande ko tour oyo botali émission oyo ce qui peut
remarque eza bobenga biso so bomoni bozwi biso na téléphone te botikela biso ba message to rotanga yango pe boromona to améliorer émission yo. Merci na Scapel o asimba ki montage pe prise de vie émission oyo. Merci na équipe Mobimba ya la voix du peuple oyo ba to ba joie ki na kati ya scénario na moni Ngambe na moni baby na moni bandeko tout bato en tout cas bo jouer na rôle oyo pour incarner histoire oyo. En tout cas merci na bino et puis merci na mama na ngama Jacqueline Zongo. Merci na facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique. Pourquoi pas, je pense à Messé Clara de Bruxelles et puis na Kumu à Pape Moté ma mère rêvée ainsi que ambassadeur Remosinga bandeko bazo sunga biso pour que tu réaliser émission oyo. Na habité maman sur la dernier mot avant que topé sa bandeko. Au revoir. OK, merci papa. Na nkana isa bandeko nanga o balani histoire nanga botiaka elika panzambe ozala désespéré te. Nzambe ata omoni ke na okomi na suka mais nzambe aza loboko na ko tiapo ke o continuer vie na yo. Merci. Merci cher ami internaute na PCP Mbote na légende de Kuba Mbongo na kati ya Allemagne Mbote no yangwana balobi prochain numéro nazo zela yo ndeko zo talanga histoire vie na wana na ozelo ya obetela biso ngo pour suma bandeko na yo. Merci et retrouvons-nous dans notre prochain numéro. Bye.